Correcteur News TV, Awande correction, il y a la news tout. Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Correcteur News TV, abonnez-vous massivement. Correcteur News TV, abonnez-vous massivement. J'envoie moi dans mon automobile yo. Voilà, non, bi s'abonner massivement. Batoto balinganga. Bo s'abonner, bo za décité. Oyambi bongo mwana mboka Maître Patrick Tinda ndenge na lobi mongali bonga mwana okata ongolo obusheshe oyazali bongo acteur politique et puis avocat na baho ya Kinshasa Matete. Je suis aussi nazali pe président ya Fondation Patrick Tinda. Alors monsieur que tu l'as dit bien, tout le monde qui la mwanga mbozali moko ya ensemble parce que MLP ils faire partie ensemble. Alors donc tout le isolo ya maitali bongo Moïse Katumbi. Donc tout que na ensemble tout toujours objet à Moïse Katumbi. Tout le monde a bon tout le monde là ya sali, tout le monde a bien dit safari. Migole leki ta ki mo pasi o kuna baboya kitao fin de fin a commis ba mbaki malamu to munyinga ke batetela kuna bini kutu Mexico yo. C'est vrai, là c'est ça kende ba bazo ya mbaye malamu, bazo ya bekito. Mais est-ce que si Mabotam Boliwana ils ont capable même azo ko préparer le déjà électorat 2023 ou bien. Oh, merci beaucoup ndeko journaliste pour na motuna. Bien même que Nazali porte-parole Yandeko Moïse Katumbi te mais outi koloba nalandio na bokebi olobi ete Maître Patrick Tindayo toyebi yo comme moko ya ba IMLP parti cher ya honorable Franck Diongo bongo parti na bino pezalaka bongo na ensemble pour les changements touti komona ndeko Moïse Katumbi kotambola bongo komituna ete est-ce que ko tambola ndeko Katumbi ezali bongo na objectif ya ete ya postuler bongo na 2023 ndeko journaliste comme na uti ko ebisa yo te nazali bongo porte-parole ya ndeko Moïse Katumbi te mais na kolimbola yo quand même na koloba boye étant acteur politique ndeko journaliste et pekisa mite na moi politique puisque ndeko Moïse Katumbi sengelo eba ete azali bongo moi politique ya mboka oyo bongo esalaki mikolo moi ebele mikolo maike ndeko Moïse Katumbi azalaki na mboka te pona nini oyebi ete bayangelaki mboka mabe Monsieur Kabila na batonaye ba peshaki ete mwana mboka Moïse Katumbi azonga bongo na mabele ya bakoko na ye ba lobaki makambo ebele bongo ndeko Moïse asalaki plus de 2 ans na libanda ya mboka bongo étant acteur politique et puis acteur politique ya munene ya mboka oyo tango azongi bongo na mabele ya bakoko na ye esengelaki ete comme azalaki pe candidat na 2018 oyo baboyaki ete aya bongo a déposé candidature na ye bomonaki ba scénario elekaki ndeko zonga na ye na mboka oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa azali bongo président de la République mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba asalaki maso ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mwana mboka Moïse Katumbi azonga bongo na mabele ya bakoko na ye bongo sima ya bozongi ya mwana mboka Moïse Katumbi oyo azali bongo leader politique et puis président ya ensemble esengelaki ete akende zinga ya ba province nyonso akita bongo na ba province nyonso po ete ayebisa na baimboka asolola na baimboka atala komo baimboka oyo abundelaka butu pe moi oyo lingaki bongo ko postuler po ete akoma bongo mokambi ya ekolo a diriger mboka na ndenge esengeli ndenge omonaki a dirigeaki bongo province ya ex province ya Katanga nde azokende azosala tournée oyo auti ko sala kotambola ko solo na baimboka bayebisa ye bapasi na bango po ete
atala à la longue puisque aza acteur politique et puis qui s'amite nengo koloba puisque question na yo elandi Olanda bandeko oyo bazali na perte de vitesse oyo baza ko précipiter ba ko kanisa ete ba imboka ba bosani ndenge bazira ki boko mboka mabe ba ko annoncer déjà pona ko tout mola ba imboka koloba ete monsieur Kabila bazali bongo sénateur à vie oyo totiki e kimia afandi me ako tumola ba imboka ako tumola ka ba imboka yena bato na ye pona koloba ete akozala candidat akozalaka candidat te ndeko journaliste ndenge na uti koloba ke question na yo e kolandisama na maeshadar alobi na Lubumbashi mais tika na yebisa ete ndeko Moïse Katumbi nano annoncé candidature na ete moment ekokoma soki kosenga ete mwana mboka Moïse Katumbi a postulé a postulé mais bofana nano kimia ba imboka totala nano ndenge mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akoyangela mboka ndeko Moïse Katumbi azazo sala bongo opposition républicaine soki ndeko Félix asali malamu abeteli maboko côté akosala mabe atalisi epolele koloba ete mwana mboka esiko oyo basala kaboete tala yango wana opposition oyo ndeko Moïse Katumbi akosala opposition radicale te ndenge biso to sala ki na monsieur Kabila oyo to bundisi eti atiki mboka oyo bongo pona kolimbola na question na yo na mokuse bozala kimia ndeko Katumbi akotambolaka pona kotala bandeko na yo atika bango depuis kala pe ko solola koyoka ba pasi na bango parce que yo qui peut lisolo ya parti politique bino ba MLP beaucoup mi khotsi na kata parti politique wana po ndeni po balobi est-ce que beaucoup ndima ba kozala ke ya za la leader na bino ndeko journaliste wana ezali bongo question ko poser te na cadre ya MLP parti o ebotami ko banda kala parti e combattre monsieur Mobutu le fait Mobutu parti combattre le fait Musée Laurent Désiré Kabila parti combattre Kabila pelelo Joseph Kabila atiki bongo et bonga oko tout mon labiso te pona ko tout na biso question oyo koloba ete to boma bongo MLP peto koto na parti ya ndeko na biso Moïse Katumbi tozalaki na ensemble tozali na ensemble bongo ensemble ezalaki bongo regroupement plateforme oyo esangisaki bongo ba parti ebele elobi te ete soki ndeko Katumbi asali parti bongo biso to bomo ya biso parti tokende kokota bongo na parti ya ndeko Katumbi je pense que na kolimbola na question wana na ko répondre te na place ya président na ngai même si président a éli biso proposition ya ndenge wana puisque MLP ezali bongo parti démocrate voyez-vous ndeko mwana mboka Franck Diongo a imposé biso makambo te mais a tout na biso bongo ngai comme conseiller juridique na ye et puis moko ya ba avocat na ye na motuna ndenge wana soki aye nango tokoloba tokotalisa epolele et puis toko décider ensemble mais je ne pense pas que ekozala dans le sens où tokoboma MLP pour tokota na parti ya ndeko Katumbi soki toko collaborer oui mais que tout bon MLP bon tokota na parti ya ndeko Katumbi je pense que ekosala ma bongote c'est que ceux qui veulent collaborer bon ça la balier toki kozala balier pe ki samite ndeko journaliste un retour ya Francis Kalombo déjà ce samedi à tenir meeting na Bandal na Kimbondo pe libération ya général John Chibango o yamba ki Mbondo ndeko journaliste pardon to banana na libération ya John Francis Kalombo Sima John Chibango merci beaucoup ndeko journaliste je pense que libération ya ndeko John Chibangu ezali malamu je pense que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a bomonaki comment azwaki décision ete mwana mboka Franck Diongo abima epina ba politicien misusu bongo nano alobaki na bino ke nano esilité boko mona bongo ba libération ya ba congolais oyo ba bundelaki ekolo oyo ba se sacrifier ki pona ko libérer mboka bongo boko mona ba libération ko landana
yango boko mona bandeko oyo bakangama ki bongo injustement ndenge bako tika bongo ba prison bako bimaka libanda il talisi polele te ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ali bongo vrai congolais oya ko tolérer te ete bakanga baimboka injustement puis ba condamner bango de manière cavalière nde boko mona esili na noté je pense que na mikolo ekoya boko mona ka ba libération eko continuer ka ya baoyo bakanga ki bango injustement. Alors bozongi pe ya mwana mboka Francis Kalombo oya kimaka pona ko boya ko atelemelaka troisième mandat ya ndeko Joseph Kabila eko talisa polele merci ndeko journaliste pona motuna bozongi ya ndeko Francis Kalombo na capitale ya ekolo na ye eko talisa polele te président de la République azali se moko botika biloba loba botika ko ima soki ezalaka ete monsieur Kabila oyo tobundisi oyo baimboka bamoni ete ayangelaki mboka mabe basanctionne ye dauphin na ye azwi te na maponami etalisi polele ete baimboka bazali bazoba te bamonaki basanctionne bongo ndeko journaliste mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azali bongo président de la République oyo alingi te ete bakongolais oyo bakombataki bongo régime ya monsieur Kabila bati bazala bongo libanda ya mboka ndeko journaliste capitale ya RDC ezali capitale ya ndeko Francis Kalombo bato bandeko babandeko mituna bongo ye Francis Kalombo akosuka be na Lubumbashi bongo tango boyebisi nga ete mwana mboka Francis Kalombo akozonga bongo na capitale ekotalisa polele ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali penza na bokonzi ya solo et bokonzi yango ezali ya complaisance te puisque chose alaka ya complaisance mais ndeko Francis Kalombo anyati mabele ya Kinshasa te bomonaki comment bampeshaki bango farouchement ete banyata bongo mabele ya bakoko na bango bongo na sepeli na tondisami na sai azonga na capitale na ye puisque ye afanda na capitale a continuer mosala na ye ya ko défendre bongo baimboka wana kuna ni signature ya mokonzi mboka pona kotika ndeko Kyunga sala musala apparemment ministre ya portefeuille azo bloqué ndenge ya bazo to sa nibeko to respect maloba ya mokonzi mboka te ndeko journaliste bozala mitema ya kokita kozala na patience ezali kozala lâcheté ezali kozala zoba te ndeko yo kanisi oyebi te ete ndeko Félix ayebi te makambo ministre wana akosala ayebi bongo bozala passion bokomona mayima kosalama mikolo mizali koya bozala mitema ya kokita na kosenga na bakongolais bazala koyimayima te ata ministre wana akobloke bongo ordonnance à chef de l'état bayeba ete mwana ya koyi azali bongo koyi bakotumbola mwana ya koyi bamilengela po ete komo bakotumbola mwana koyi bazo risquer bakatisa braza na babwato. Je pense que ordonnance à chef de l'état ekozala bongo appliqué et ekokota bato wana bandeko Kyungu bakosala bongo misala nayebisi bino ete bientôt inane bokomona mayima kosala to oki olandi maloba no malamu simbaki makasi lobi ete ndeko Joseph Kabila Kabonge akozonga lisusu te mais to oki secrétaire général na ye alobi ke eza eloko moko te epekisi ye Kambenge pe alobi eza eloko moko te epekisi ye kutu d'ailleurs bazosala baprogramme organisation ya kofete retour na ye na parti comme président parce que aki président tout en chef de l'état parce que baosepela na retour na ye comme président ya parti et puis bazali kobongama donc bazomilengela mpenza malamu mpona likambo ya 2023 ndeko journaliste kotumola bakongolais te po question na yo ezali question oyo ekolamwisa baimboka ekopesa baimboka kanda moto moko te akondima ete monsieur Kabila oyo abomi mboka monsieur Kabila oyo abeti bongo article oyo elobi ete bana ya école primaire batanga bongo gratuit pe bakongole bandima ete moto ya ndenge wana
azonga lisusu na pouvoir bayi bana mboka oyo ba sanctionner bongo régime ya monsieur Kabila na dauphin na ye ndeko journaliste bakondima soko mokete était monsieur Kabila aya même comme candidat puisque constitution ezali epekisi il y a un article verrouillé oyo lobby était au sali 2 mandats au commis sénateur à vie bongo sénateur à vie ndeko journaliste tango koyokaka bakolobaka ke sénateur à vie ça veut dire bon mo ina yemo bimba kozalaka be sénateur akosala eloko mosusu te esengeli oyeba ndeko journaliste esengeli oyeba bayebi me bakotumola bayimboka totiki bango bafanda kimia me namoni ndeti bakolinga te ndenge bafandi na kimia bakotumolaka bayimboka bakokanisa ete bakongole bazali bongo balashe bayeba ete bakongole bazali balashe te moma ekokoma oyo tokolamwisa bayimboka tokosenga na bayimboka babimba na babalabala mpo tobengana bato bakotumola biso babebisi mboka bakongole bana misala te bana bandaki kotanga ofele te lelo ndeko Félix aye même pas inane balobi ke bazali na coalition bongo bwana coalition boko tika moto asala musala comme il faut te déjà même pas inane boko kwa nosaka bongo candidature ya moto abomi mboka batumola bakongole te bamona te te bakongole bazali bo balash bakongole bazali bazoba moment ekokoma ndeko journaliste ozali awa okozonga retourna la question maître Patrick Tinda olobaki ete bakongole bazali bongo balash te bongo tala tomoni ndeko Kabila yo wana zongi yo lobi nini question ekokomaka jamais ndeko journaliste ndimela ngai boko mona makambo ekokoma na mikolo ekoya po na moni neti bato ya oyo to sanctionnaki bakomi kotumola biso. Alors, Maître Patrick Singapour, on explique ça. Moi, un mot sur bateau, qu'on a déjà dans le Colombo pour la marche, soutien et gratuité d'enseignement. Ils ont bon parents, papa, maman, ainsi que bana en uniforme pour la bongo gratuité d'enseignement. Merci beaucoup, ndeko journaliste. Ils ont bongo initiative moko ya malamu oyo ngai comme moi politique. Ya mboka oyo na ko pekisa te te basala marche ya ndingo ezali ndeko journaliste ko talisa bongo esengo oyo etondi na mitema ya ba parents oyo bayebaki ete article moko ezali bongo na constitution oyo lobi ete bana batanga bongo ofele main monsieur Kabila na batuna ye babandaki bongo ko fule yango ko nyata bongo article wana sako tia yango na misala bongo tala mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo posa ya kosalela ekolo posa ya kosunga bandeko na ye etondi bongo na motema na ye à peine quelques mois atie yango na misala bongo tala esengo etondi na ba parents balingi batalisa yango olie bazala na bandako basepela na bandako bamoni ete esengeli na bango babima libanda mpona kotalisa bongo na monde entier esengo oyo etondi bongo na mitema na bango nakokaka monsieur Shadari na matinée politique akotumola bakongolais mpona koloba ete bango mutu babandaki bazalaki bongo na bainitiative ya ndenge wana pona kosilisa na koyebisa bayimboka boye bomonaki nazalaki bongo na kanda po ete makambo ya mboka oyo mboka ya bakoko na biso mabele ya bakoko na biso monsieur Shadari akokanisa ete biso nyonso tozali bongo bambolombolo ya monsieur Kabila akoloba ete l'état congolais ezali bongo propriété privée ya monsieur Kabila akomikosa to sanctionner bango soki ba ko continuer ko tumola biso ba ko mona maye ba congolais ba ko sala bango puisque bo monaki bongo bana changu bakangaka bongo ba rwandais na maboko ba tumbaki ba rwandais soki ba ko continuer ko tumola biso ko loba ete donc moto mosusu ya mayele ya nzebi ya sagesse na mboka azali te kaka monsieur Kabila po azonga lisusu ko yangela mboka mabe ndenge yakingelaki mboka ndeko journaliste na koyebisa ba mboka ete bozala bongo kimia tokolala pongi te tokokenda na bango tina suka et bo sala confiance na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akotrahi ba congolais te azali bongo mwana ya Félix Antoine ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba bongo ayebisaki bino ete akotrahi bino te azali wana pona kusala mosala kulandisama
bongo na volonté na bino puisque bino nde bolinga ki ete azala wana bongo soki bolinga kate bolinga ki botelema pona ko boya tango ba proclamaki bongo azali na bino na motema maye nyoso ndeko na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azali bongo vrai congolais identité na ye nationalité na ye bino so boyebi tata na ye boyebi mama na ye akotrahi bino te bo pesa ye confiance bo pesa ye maboko tango bokomoni ete ennemi moko akoya neti abundisa ye botelemela moto ndenge wana bongo kala mingi te otelemela baye nyonso bakokanisa ete mboka oyo ezali propriété privée na bango. J'ai dit merci. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.